Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombote, na kombo, na Yesu Christo, le lenge, toyeko, kuta na susu, na pokwa lelo, yaya, ezala, momesa noté, mais ezala, tant y a recueillement, tant y a prière, liboso, ya ko kende kolala, ataku, tant susu, okwa kolala sima, mais to bongi sakapwete, to la malam, tant wana, oto bandaki ko sursote, na bandoto, na pongi, tant wana, et si, eleki tant wana ezalaki ke bana bazali ko ganga butu butu tant wana ese leki tozala mayele toya pokwa nyonso ete toya ko kutana tobondela liboso ya kokende kolala bien-aimé dans le Seigneur yango bongama te konanga yango bongama bien-aimé dans le Seigneur afin que tobondela engage ton corps, ton âme et ton esprit dans la prière. Bandeko la prière mingi tozali ko échouer pour nani peut tozali ko prier superficiellement likolo te kolanga tozali ko engager bomo na biso te dans la prière. C'est pourquoi cheke ezali a mingi te kolanga mais to lingi te ke cheke ezala lingi te to reçu parce que la prière est une arme offensive et défensive. Offensive peut être biso peto agresser agresseur peut être tout attaquer pe bango tout détruire œuvre ya diable et défensive pour na se protéger pour na kosenga assistance en zombe kosenga intervention en zombe kosenga protection sécurité ezali ko uta et pas en zombe yango ndekolanga prière ya pourquoi ba sakana kana ngote ba kenda kolala ba lamuka te ba malade et yaka makasi na butu batu ba kufa ebele na butu ndekolanga butu tango monde ya ténèbres bango na moyi balalaki Nambutu ba lamuki pete basala biso mabe ngonde biso to devancer bango ndekonanga ngonde zala na tana yo ete to bonde la nzambe na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, zoa position malamu zala concentré dans la prière de ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur kalate to zali ko kende kola ndekolanga tozo kende kutu kolala wana ozan espoir te ozan elika oyebi kutu te soki lobi okolamuka yango nde bondela lenge nano bondela te bien-aimé dans le Seigneur tozo kumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo mpese asali ezali komona na ezali komona na te que ton nom soit loué ce soir que ton nom soit glorifié tu es digne le roi des rois le Seigneur des seigneurs ndekolanga fongola munoko na yo banda kokumisa abateli biso banda tobotamati lelo ndekolanga balinga kita nsusu base balia yo na bancho mais apermetaki yango te ta nsusu olingaki obuka na ta nsusu likama songolo elingaki ekomela yo mais azali kobatela yo kumisa ye na pokwa lelo pokwa malamu bien-aimé dans le Seigneur totambolaki utatongo tina moma oyo Nekonanga tozo kumisaye, alléluia tozo kumisaye, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, mais pour la bande ko ok, boyebi nanu ko bondi la malamu te, landandenge mukambi azali ko kende te ke non yo baninga bazo kumisa nanu nzambe yo komi ko senga pardon non ou bien komi ko senga makila non, ona batu ok nanu bayebi te, il faut okende bongo, tozo bondi la pe tozo yekola. Pona bande ko bino bosi boyebi ale tozo kumisa nzambe le roi de roi nzambe oyo apesi biso mbula oyo ebele pe tokotaki na bango na mbula oyo me bakoniti lelo te kumisa nzambe biso toleki bango te baoyo bakufi nzambe nanga naleki bango te bazali susu na pema te naleki bango te me ezali ngolu na yo nzambe nanga mobateli ya libota nanga mobateli ya bana nanga soki abateli mobali na yo kumisa ye abateli mwasi na yo kumisa ye abateli bana na yo kumisa ye alléluia le roi de roi le Seigneur des seigneurs les lopé ezape mukolo to tambola kitala to komi déjà 21h passé alléluia aza toujours nzambe na biso kumisa ye sanjola ye et na pokwa lelo ezala pokwa malamu alléluia nzambe tata et je suis infiniment très reconnaissant pour ta protection. Alléluia, je suis encore compté parmi ceux-là qui sont encore vivants. Alléluia, ndekolanga
dans le n'a pourquoi awa oinga kito benga yo ebembe okontame parmi ba kufi aux amo kufi te kumisa nzambe ezali ba kufi te bato bakoko kumisa nzambe na tozo tombola ye na banda kuna biso tombola kombo na Yesu élevons le nom de Jésus na banda kuna biso na bombo na biso na mitema na biso bandela na motema na yo mete na zo tombola yo Yesu na motema na nga na tomboli Yesu na bana na nga na famille na nga tozo tombola Yesu na pourquoi lelo. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur pour monter dans la prière avec moi? Alléluia, pour que nous puissions prier. Kokotana no basuje msusute kumisa nzambe. Alléluia, tozo tombola ye e nakelasi nanzela bana nanga na pongi ya bana nanga na pongi nanga e tozo tombola ye et là où nous avons échoué place que l'échec ezaliwana to tombola kombo na Yesu peut être reçu. Alléluia, et tozo tombola kombo na Yesu bisika malade ezali na nzoto na yoana lobake na malade o na zotombola kombo na Yesu na ndako na tomboli kombo na Yesu na bana nanga na famille nanga to tomboli kombo na Yesu kombo munene kombo eleki ba kombo nyonso. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Yaya soki mutu moko ayelio ba kombo mususu. La Bible me dit que kopesa yekutu atambote te kopesa oh mutu soki ayelio Branham kopesa mbote te mutu ayelio jangende soki nani oh simo kimbango kopesa atambote te mutu soki apesio soki ayelio na kombo ni le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ayelio kombo Bouddha kopesa atambote te ayelio kombo ya Mahomet kopesa atambote te. Alléluia. Et kombo ya Branham kopesa mbote te kopesa mbote te. Alléluia. Kombo moko kaka kombo koki kolongisa yo kombo izali ko protéger kombo ekomema yo na éternité kombo ekomema yo na vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Kombo mususu te. Alléluia. On est tous au bout de la et que son règne vienne. Alléluia, papa. Yako régner, kat na motema nanga, régner na bobo nanga, régner na confusion, ezali kat na vie nanga, na béchek ezali kat na vie nanga. Papa yonde régner na ministère, régner papa na famille nanga, régner ozo contrôle ya nyonso na bana nanga papa. Et ozo bon de la biozo, konimate, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Bougez, kolalate, ningana, soko moni pongi, banda kote, le manda kwa nezali yo, kede gauche, droite, alléluia, oh, comme on a Ézéchiel, 21, Seigneur, le baki na Ézéchiel, moi, na moto, va à gauche, va à droite, hein, et prière les hommes, d'ingwana, yaya, prière na yo, il faut qu'il y ait des crescendo prière na yo, et qu'on ait éléments les matés, alléluia. Ozo komisaye na pourquoi alléluia que ton règne vienne ozo contrôle ya vie nanga papa confusion ezalate na vie nanga yo ozo contrôle ya nyonso ozo contrôle ya corps ya âme esprit nanga ozo contrôle ya corps ya âme ya bana nanga esprit ya bana nanga au nom de Jésus pe ba membre nyonso famille nanga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ça y est plutôt au bon de là que sa volonté soit faite. Papa, volonté na yo, salimana bomo danga, volonté ya mutute, volonté ya ndoki mokote, ya démon mokote, ya Satan te. Alléluia, vie nanga, papa, ezala na service ya Satan te. Satan a téléguidé vie nanga te. Satan a télécommandé vie nanga te. Papa yonde, joie contrôle, ya vie nanga, joie contrôle, ya banananga. Doit contrôle, y'a ma pensée nanga, doit contrôle, y'a nyonso nazali kosala, doit contrôle, y'a finance nanga, doit contrôle, y'a musala nanga, doit contrôle, y'a bana nanga, y'a famille nanga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et mettons le Seigneur tous les côtés qu'elle reste en boula oh namaboko dans zombe que lenga battre le biso ngoutai bandé la boula les rester en boula abattre le biso du sous contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Battez-la papa, battez-la. Battez la biso, papa, battez la biso, mettez jardin zambé, battez la biso, zambé na bikamo, zambé na nguya, koti kabisote, papa, à la merci de l'ennemi, koti kabisote, tous à la bas proie ya ennemi, Seigneur, battez la biso, bomba biso, alléluia, mungula mon abisote, au nom de Jésus. Et mettons le Seigneur, ça c'est plutôt 5 mois en zambé, l'icolo bomo na biso.
Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, je ne suis pas digne. Jacob de Malibosonayo. Papa, tu as été offert pour nos péchés. Alléluia, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, limbisanga, namaloba nyonso, ebimina monoko nanga, namakanisi nanga, na nyonso nasali, oyepesi olokumute. Papa, limbisa, na trouvé grâce na yo, faveur na yo, ezali kolo nanga, efface toutes mes transgressions et jette-les au fond de la mer. Papa, maloba nyonso na lobi, alléluia, nzambe tata, babisika nyonso na kei, oyepesi olokumute, limbisanga nzambe nanga, limbisanga Seigneur, na masumu suso na sal inconsciemment, involontairement, alléluia, donc sans le savoir, papa, limbisa, et pour la désobéissance nangai papa, limbisanga Seigneur notre Dieu, limbisanga nzambe tata, pour la incrédulité nanga, papa, ebele bazaba incrédule, sans le savoir, aux obos de la main, aux ana confiance dans nzambe te, yaya, eza lisumu moko munene, alléluia, nzambe tata, limbisanga, pour la incrédulité nanga, limbisa papa, alléluia, nzambe tata, hey Seigneur, justifiez mungai, na poko alléluia, justifiez banananga, papa, justifiez peuple haut, Père, il est écrit que si tu gardes le souvenir des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, pardon na yo, ndekonanga oyo, nano yebiko bonde la tête, tant tozali awa, tozo senga bolimbi, siko kende na sujet msusute, encore une fois, et Seigneur atindinga, poete, na formé ba disciple, bato oyo bako yeba ko bonde la malam, bien aimé dans le Seigneur, atakuna ba prière na yo personnel, tant que zo bonde, il faut yeba ko coordonner prière na yo, vous allez te que ok gauche, ok droite, ok de makila, ok aussi bolimbi, ozongi adorer Nzambe, non, prière, la prière ça s'apprend, donc il faut yeba ko coordonner prière na yo malam, alléluia. Mais Seigneur, pardonne, et pitié Seigneur, et surtout il y a des sangs, sujet kakandenge karamukambi azopesa, yangonde bozolanda, alléluia, au nom puissant de Jésus. Ça et puis bien aimé, dans le Seigneur, tous ces gars, makila na Yesu, et sokolabiso, la puissance, il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance ya makila, et zinga bombo inanga, et puissance ya makila, et zinga ndaku nanga, et zinga bana nanga, tous obéler la puissance ya makila, et nabandaku na biso, ezala ndaku teke, au monde ya ténèbres, et koya kosakanela, yango tant tous obéler la puissance ya makila na ndaku na yo, et linkolo bake, au mine ndaku na yo, alléluia, na ba toilette na sopi makila, na chambre, na sopi makila, na porte ya ndaku, na lento ya ndaku, alléluia. Na Égypte, Seigneur a ebisa bangoke, bozomona na balento na bino, bo pakola makila, peut-être tango ange de la mort, tango akoleka, amona elembo makila, ndaku na bino akokota te, alléluia, ange de la mort akota te na ndaku na nga, alléluia, ndaku ya makila, elembo ya makila, et le son de la nouvelle alliance, alléluia, papa makila, koma mike ezali ya nouvelle alliance, papa, biloko nyonso kat na bombo na nga, na ndaku na nga, ekoma ya sika, peut-être ezali alliance ya sika. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, il est encore écrit que il y a la victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, toujours déclaré, Nambula Oyo, na reste ya vie na biso mobimba, na bana na biso, na nyonso, toujours déclaré la victoire de Jésus-Christ, la victoire qui est dans le sang. Balonga ki na likolo, ponatina ya makila, abimisa bitumba, mais balonga ki pona makila, toujours tatule longa, elonga makila, elonga Yesu Masia, likolo bandoki, elonga na likolo puissance no satana, elonga na likolo bandoki nyonso famille nanga, elonga na likolo Satan, elonga na likolo bandoki nyonso quartier, alléluia, elonga na likolo ba démon esprit nyonso ekonzaka quartier, ekonzaka balabala, alléluia, na batima na bino wana, ezana démon moko azali kokonza zwa autorité likolo na ye, alléluia, tozala balongi. Et la Bible me dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Yango, otatole longa, nambula oyo, na kelasi ya bana nanga,
Alléluia, Nzambe, na finance, na ministère, oyo, papa, na peuple, oyo, papa, accorde-leur, Seigneur, la victoire. Accorde-leur la victoire, Seigneur. Alléluia, Nzambe, tata, Munguna Kolonga, Bisoti, Wapi. Jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il? Jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Alléluia. Peut-être déclarer que l'on était sur le plan spirituel, les endénois, ce que le but est, Abamate Lubino, aux hommes que Nandang, Tam Yabitumba, ce qui est un ennemi ayeko attaqué, ce qui est bundite, Akoya, Baboto Lubino territoire. Alléluia. Au nom de Jésus, Naboi papa, était diable à soi territoire Katnanga. Au nom de Jésus, Natatole Lunga, to Bengani, Oton se occuper territoire Katnabiso. Yango territoire nini occuper Katnayo. Yango de Ozomona qui liba les athées. Alléluia, Bondela, to ena pourquoi les lots qui te Bondela. Alléluia, territoire ya finance, territoire ya libala, territoire ya mukanda, territoire ya nini. Oyo mungona se a occuper Katna bobo na tozo tindikaye au nom de Jésus. Démon nyonso esprit nyonso ozo azwa territoire Katna bobo na nga. To bengani bengana ye na ndako na yo. Ya akoya azu territoire ya ndako na yo. C'est ba incompréhension côté entre moi na mba. Ya bobanda ko yokana bien. Incompréhension et comme kaka ko finga na ko bunda. Voilà, et Katani, Yangonde, Indekonanga, Yangonde territoire, Yangwana, bien aimé, les seigneurs, photo, Yabako, Bondela, Toko Kiko Vanda, Nandako, Ana, Ozaliko Vanda, Ana, Dekonanga, et de mon côté à Vanda, de mon côté à Vanda, de mon côté à Zoa territoire, Yandakunayo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Toyeko Bondela, n'importe quoi les lots, Bondela, bien aimé, dans le Seigneur, Bondela, mon santo Bondela, alléluia, Ndakunayo, vida yo, Eko Kozalaka, bongo te que non, stérilité et domina bongo na yo, ma bote zate, liba les zate, ozomona, alléluia, totika ba démon, baso coopérer, le lobbying, bengana bango, au nom de Jésus, au bengani bango, la Bible nous dit qu'il y a la victoire, alléluia, victoire, il n'y a pas la victoire sans combat. Osons combattre, osons déclarer victoire. Alléluia, bengana, alléluia, démon, mokota opéré, katna bomonanga, alléluia, au nom de Jésus, ndoki mokota opéré, alléluia, Bible, le Bible, boko kanganase, eko kangana likolo, to bandiko lié, esprit Dieu to lié, esprit Dieu bandoki, otoso basaliko bundisa biso, lié bango, au nom de Jésus, et bandako lié célibat, alléluia, bandako lié pauvreté, et lié maladie, au nom de Jésus, allez, bima katna bomonanga, bima au nom de Jésus, bima au nom de Jésus, il n'y a pas la victoire sans combat. Tokotanga ki ozana victoire au combattre nini tangonde mingi to lingi ko bunda te ozomona situation ozo normaliser situation moko ta normaliser situation na ye awana groupe ezali ya bato o bako normaliser ka ba situation ezana ngoka ka boye na ndimi kaka ye non alléluia telema na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, au bébé ça la nuance sur la table. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre nuance sur la table, car tu n'as pas mon nanga, n'a quoi ici en gros, il n'y a pas la victoire sans combat, Jésus. Et de Kodanga n'a quoi yébissayo attend combien de fois? Alléluia, combat n'a pas quoi alléluia, bunda n'a pas quoi alléluia, baby ça nyonso, kende na gauche, kende na droite, banda ko baby ça. Œuvre non sur la table, alléluia. To baby si angona pourquoi alléluia. Ba hôtel non sont maléfique, ba malédiction non sur la famille. Quoi ça angona pourquoi alléluia. Ba malchance non sur la famille. Quoi ça ango maloba non sont mabé, maloba na famille. Tozo quoi ça ango na pourquoi alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom maladie wana nyata yango aloba na biso boy. Savez que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Banda ko tambola, et koloba ba scorpion non sori, koloba serpent non sori. Et quand tu as bon monayo, nyata, kende na gauche, kende na droite, nyata, likambuna yonde mutoye biango. Ce qui ezali pauvreté, nyata pauvreté. Namsusu ezali surendettement, banyongo eleke bele. Alléluia, nyata, nyata.
au nom de Jésus, en ce ezali été, vie ezo bonga kakate, ezali ba blocage, tozali ko débloquer ba vie na biso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus ezali ba limitation, to buki yango nyonso, ba forteresse nyonso ya diable. Alléluia. Ba hôtel nyonso ya sorcellerie, ba hôtel nyonso ya pauvreté au nom de Jésus. Hôtel ya bala, ya ndako ya papa ya Gédéon le biki dans Manassé. Nous sommes les plus pauvres. Il me marque pauvreté, il me marque malade, il me marque koufa, il me marque stérilité. Nyonso Munguna a imposé biso. Alléluia. Tozali ko détruire yango n'importe lelo au nom de Jésus. Alléluia. Ozali sanga ba combattant ba balingi ko combattre. Ozali victoire. Ozali nzambe yo kasike makambo to banda ko choisir makambo dans la facilité. Diable akangele maboko wana okosi. Alléluia. Wana évangile ya église awa ngana zali koya côté Batouba, révolutionnaire, révolutionnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, l'attaquant volume, mais on ne laissera pas vivre la sorcière, baby ça, misa la jonce ya sorcier, ya ba sorcier, ya famille na yo, to kwesiango, to tumbiango, to alléluia, bisika jonso bandoka famille na ngaba kende kokutana, na pelisi moto, na tumbiango, na bukiango, banzungu na bango na sopi makila Yesu, na pelisi moto, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours bon là, bisika nyonso, prisonnier nyonso, bazali kat na prison, il y a bandoka famille, soyez libérés au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. Mabala ibima, alléluia, bozu ibima, bozu musu sezali ke bakanga na kindoki, famille mobimba bato babonga kate, famille mobimba bato babala kate, mabala ekangama, libérez mabala. Ya soko sali ngote, tu auras des comptes à rendre pas dans Zambie qui n'a pas cette autorité, n'a pas cette arme nyonso, mais otika ba prisonnier ya famille na yo ndengene. Président soki akoti na pouvoir bomona kateke asalaka la grâce présidentielle ou grâce royale pona ba roi. Alléluia. Mais ya yo ozo salaka kate qui fait d'ailleurs tozana ngo nde nzamba ko tuna biso ke na pesa ba capacité nyonso libérer famille na yo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la saipitozobe la molimo sont tout ensemble, l'esprit de Dieu a fait sa mission marco qui nyonso ya que tous à la bas combattant, tous à la bas guerrier. Alléluia. Seigneur notre Dieu, exerce ma main au combat, mets-toi à la bataille. Apa la sanga du bunde nyonso ya molimo, la sanga makasi nyonso ya molimo et teneba ko salela yo. Nyonso pona lokumuna activer chaque Saint-Esprit, activer la faim et la soif de Dieu kat na bombo nanga. Alléluia. Alléluia papa. Molimo santu na Nzambe kambanga inkolo na kombo na Yesu tolobi. Amen, 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 amen. Et ceci c'est la première partie, oh bien-aimé, dont le Seigneur quitte na biso na nosilité. Reste ya quitte na biso na maboko ya Nzambe ete Seigneur azala na biso yaya pela moto to pelisa moto na bongo na biso pe na bandako na biso to bondela pe pona mabota to bondela pona bana pona libala na yo mabala mingi ezali ko panzana ezali diable de mutu azali à l'origine aye achele bino ba incompréhension bo bandiko tout na mitu mais soki bo fondé libala na yo libala na bino likolo ya Christ ndeko na ngai okomona ki makambo ekokende malamu ndeko na ngai soki bino mibale boza ba combattant po ba démon ko kansate ke non yo na famille na bino kindokezate non ya bino mibale wana esangani ekomi kaka ebeti bino mitu yango mais soki bino mibale boza soudé boza ba vrai combattant bokomi sikoyo nde kobundisa famille ya mwasi bozobundisa famille ya mobali yaya bakolonga bino te. Na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde yaka pokwa nyonso ndeko langa to bondela liboso akokende kolala mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana pona mabala pe pona mabota yangonde yaka yako ya yo mokote benga pe bandeko msusu baya invité bandeko msusu baya ensemble toya kokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Soki na no s'abonner na nous tiende ko na ngai na chaîne o s'abonner pour la gloire de Dieu mais soki peut éviter tout nandeko o ayebi ala kisayo ndeko na nga soki bozali ko ya eloko ya liboso soko komi ya like nano pour na ko soutenir musala oyo ndeko na nga
yango nde kolanga bosala pe ba commentaire na bino ya chat ya direct ndenge toza na bino boye wana nde ekende ke mbangu mais na se ya vidéo na gauche na yo na se wana okomona place ba komike commentaire wana soko okomi etikali nango libela maloba eza na puissance yango nde ye pe aloba bomona kate ba konzi mboka bakangi ye ke non oyebi tango zalaki étudiant na université boye makambo loba makambo Ponani po essayer lobama essayer bima yango de loba ou bien au kumisi nzambe ou bien au pesi témoignage na yo yango de ndeko nanga yango de na micro ezali mote Philippe pona ndeko nanga soki kenano oyebinga te nazali mote Philippe yango nde tozali koya awa ezali sanga ya batu o bazali koya bazala na posa nzambe batu oke balangwa nzambe batu oke nzambe kaka nzambe Yesu kaka tokote yo kaka Yesu na Yesu kaka tokote yo la saine doctrine yango nde ministère na biso ezali le royaume de cieux elakisi mboka ya likolo okoyoka kaka sango ya kaka ya likolo elingi koloba sango ya lola kaka nde okokuta awa yango nde tokovanda kaka kati na Bible tozali koinsiste mingi na Bible yango nde okomona ke etikali muke awa tokoyoka liloba na nzambe pe totiki butu na biso na maboko ya nzambe na kanisa ke tosi tobondeli déjà une grande partie le reste yango nde ntango tokosi sa parole totiki butu na biso na maboko na nzambe mais tosalaka tout et tout to ete ezali pokwa plus ou moins 45 minutes tosilisi yango nde po ete bato balalisa bana ete que tozo abatu tango la été tanto comme on a ndeko to comme tango ya koyoka liloba na nzambe mais bien aimé dans les seigneurs et to comme moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo bien aimé kola la te zala éveillé moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo ndeko nanga kozala distraité yango nde na koyaka poko nyonso pete ne exhorter yo ete ozwa bolingo ya liloba na nzambe olinga liloba na nzambe ezali nzambe ye moko ndeko nanga yango nde na poko lelo na Yesu ko exhorter yo liloba na nzambe ezali nzambe ye moko soki olingi yango te olingi nzambe te et maintenant le Seigneur yango nde ekomami ete au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et cette parole est venue habiter au milieu de nous. Yangonde apôtre Jean a dit que nous avons contemplé sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde ayaki pete akufela yona ngai pete bisoto bika yangonde linga liloba na nzambe et le nzambe et le bisusu était la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia ndekolanga yangonde nefongola mato na yo ya molimo na pokwa lelo pete oyoka liloba na nzambe ete ozwa foi ete okola bien-aimé dans le Seigneur soki okolite Ngonde nzambe akoki kosala na yo makamine te bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que vous allez kolala bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que vous avez la Bible na yo pembene na yo ana simba Biblia na yo afin que tout tanga maloba na nzambe maloba na pomba. Allez, tango Moïse le serviteur de Dieu a kufi alobina Josué était et beaucoup oyo elongwate na munoko na yo. Alléluia. Ndenge na lobelaki la fois dernière ezalité que ozo Biblia oko sango na munoko e lingi koloba ke il faut yekola il faut yeba il faut te maloba na nzambe ezala na munoko na yo. Alléluia. Méditer yango ko méditer elingi koloba ete yekola maloba na nzambe oyeba yango bien-aimé dans le Seigneur o méditer yango jour et nuit butu mori de konanga méditaka maloba na nzambe yango de tango kokola nzambe ako confier yo makamine ne soki ke nanu okolite moyen nzambe a confier yo makamine ne ezalité bien-aimé dans le Seigneur. Alobi susu ete o tango na misala yango de place forte ezali mingi na bana nzambe lelo tokoma kaka bana nzambe kaka ya munoko kaka ya formalité kaka ya pamba mais soki otali bizaleli ya ma mingi bien-aimé dans le Seigneur ko tamolo bana nzambe na misala eloko ya liboso na bonzambe ezali une grande parenthèse ce soir bien-aimé dans le Seigneur tango on dit meli lo bana nzambe la première des choses bunda pona caractère na yo il faut être ebonga
Bien-aimé dans le Seigneur, caractère de mutu et bomi mabale bele, caractère de mutu et panzi ba église bele, ba caractère de engai na salaka bongo, engai mutu akolo bela ngai boyete. Bien-aimé dans le Seigneur, ba caractère ezali ya le lenge na le lenge, on se soit za mutu akandati lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, on se soit za impoliti lelo, tina église na nzambe, tina ndako ya libala, ok kokota na impolitesse, caractère en tant que ban na nzambe, il faut d'abord caractère échangé. Yango temps Seigneur abandi ministère na abandi la kikarake, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Jean-Baptiste Pétango abandi qui côté halobike, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Baye kolitan bazui mukolo ya Pentecôte tant bazui Saint-Esprit babandi kaka, répentez-vous et likolo ba keko changer. Mais yo soki ke non changer te yango de ozomona ke moyen zambi à répondre yo ezate. L'accusateur, notre accusateur, le diable, aza toujours wana alobinan o pambula Marie, ozomona kutundenge azaka teti na mbali nae, ozomona Philippe wana denga azaka teti na mwasi nae, denga salaka mwasi nae, yo o pambula yaya caractère. Pourquoi lelo na mettre accent sur le caractère na exhortation au bien-aimé dans le Seigneur, caractère na biso, il faut échanger bien-aimé dans le Seigneur. Yango linga lo bananzambe de mutu eko changer c'est yo caractère. Yango nde misus ba benga kango ba fruit de l'esprit. Vous en maîtrise te o komona likambu nyonso kaka boy motomboki bien-aimé dans le Seigneur, caractère wana il faut échanger. Il faut ozala mutu ya matema pio, mutu ya ko maîtriser makambu, mutu ya ke bien-aimé dans le Seigneur. Apesa bino exemple na mokili oyo kaka na biloko kaka tozomona kaka na sur internet. Moi si moko mobali aye na ba français tala milai tu vois je ne t'aime pas encore, tu ne me plais pas encore. Moi ça zotala kaka tu vois moi je veux ba français je trouve que c'est fini entre toi et moi. Moi ça zotala azo se kalobi aussi ici na sisi est-ce que ngana tsengi olinganga na sengi yolinga ngate mais ndi engagement na uzuma maîtrise wana tala bato mokili ndenge bazana ngo mais tango ko yabo le bien je ne t'aime pas encore na moni si la na moni kutu soki to kabona abi o boya nai yonde tosaka ka engagement na yo yango apc bizu wana ka lebi ayaki déjà na bag na yeke no ayeko asi alongola yango azo pesa moi c'est azu yango kaka telemisi ko telemi lokola soki nzete soki ne moi c'est zongi c'est bag na mnoko lebi ke tozo continuer libala eza pona bana mikete makambo caprice ezate yo makambo ya tuko kabona ezate. Bien maintenant le Seigneur nyonso na ezali pona ke ba caractère il faut échanger. Maintenant pourquoi Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, dans un sujet très important, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un combat spirituel. Il y a un monde nazali ko exhorter bino tango nyonso etito ebake depuis le jour où nous avons déclaré la guerre contre Satan et contre tout le monde d'esprit. Yango ozali ko zo vie chrétienne à la légère, bien-aimé dans le Seigneur, ozali ko mikosa yo ozali ko cancer que non vie chrétienne denge toyebo que non ezali a facilité que ma communion c'est comme une facilité. Tu te trompes, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous avons une forte opposition devant nous, le diable. Et na opposition na ezali ke obongate et na opposition na ke ezali esimbate et na opposition na ezali ete ozana santé malamute et na opposition na ezali ke ovanda na kati ya libala wanate. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde esengel était tout élément, bien-aimé dans le Seigneur, tout élément na combat spirituel nazo ebisa bino tango nyonso ke délivrance et la kaka pona un temps était ozaki ko bote te maboteye et sili nango ozaki na mukande et bien-aimé dans le Seigneur, mais les combats spirituels ezali perpétuels ezali que yangonde na ngi ko yebisa mon ensemble moko na poko lelo était Tim Koloke etikale une seconde pour kufa yeba était le combat spirituel et là le diable va te combattre ata yebi ke etikale 3 secondes pour kufa akobundisa yo yangonde na yeko yebisa mutumbo kona poko lelo ke tellement na combat spirituel était au combattre na butu au combattre na mo, même si tout va bien et tu dois être un combattant, même si tout va mal, même si rien ne semble pas marcher, et il faut être un combattant. Tout ce temps mukanda nzambe na mukanda Romains chapitre 8 verset 36 na 37.
Bien-aimé dans le Seigneur, Zalaka na Biblia na yo. Est-ce que vous en avez Biblia na yo place aux Ali? Romains chapitre 6 et chapitre 8, verset 36 à 37. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. T'as la position spirituelle sur le plan spirituel, pour le diable, pour le bandoki, pour le monde de Dieu sur la ténèbre, on nous met à mort tous les jours. Diable azolinga était abomabiso mukolonyoso ndenge uzawana arrêt de mort ezali recherche ezali mutu na yo wana ezali appris que démon o akokayo ke no alaliso yo na se ndeko na ngai akozwa promotion. Bien maintenant le Seigneur ndoki wana o akoluka ete akanga mabota na yo abebisa yo akozwa promotion yango ndi position tozana ngo wana ke akozi combat yeso tozana ngo kat na biso. Bien maintenant le Seigneur na yeko biso mutumoko ke to combattre combat ya foi ko ezali lisekité. Bien maintenant le Seigneur diable akoki ko lalisa yo na se mutu na se akoko lalisa bana na yo na se akoko bebisa ba faire na yo makambu na yo nyonso baby vie na yo nyonso baby yango de musala wa zanango yango na bien maintenant le Seigneur yango de keba na yeko kebisa mutumoko na poko lelo ke bon à cause de toi, à cause de Jésus, on nous met à mort tous les jours. On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Brebis destinées à la boucherie zanin. Azaka sous na bergerie te. Ezali ke base bazu bango, ba ke ko cha bango na cage ke no e ko bache na mulongo. Lelo bakati 120, le bwana bakati 130. Ozomo bazalaka sous te ke no na bergerie place e ba ke de kolia matiti e ba bimisa bango libanda. Non, ta la position spirituelle tozana ngo yo mutozo sakana. Bien aimé dans le Seigneur ko sakana te e ko céder na lisu mutende kolanga soko céder na lisumu na koya na mateya pona kolakisa bino ba porte spirituelle ya ke tangu ke tozo sala masumu ezalaka ke tozo fongola ba porte tozo pesa accès na muyini po ete asala biso o nyonso alingi. Bien aimé dans le Seigneur ozomona makambo na ndenge ezali. Alléluia. Nous sommes comme des brebis destinés à la boucherie que non et tikaleka que non non mukolo bonane ba bomaye na mukolo bo na anebu basala boy tozaka déjà spirituellement munguna achabiso na mulongo ya ndenge wana. Mais na verset 37 balobi, mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais na nyonso wana na bitumbana na ete o lengate o bangate bien-aimé dans le Seigneur. Bible le bi ete o azali kat na biso o aleki o azali kat na mokili. Bien-aimé dans le Seigneur, balobi que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs, mais au bundite o comme plus que vainqueurs ndengene. Athlète nini keno au kimimbango te au 42 km au kutuba 100 mètres et on dit que balobaka ba kombo na bangwana au kimite que au combat vainqueur ndengeni. Il dit qu'il y a la guerre, il y a les combats, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons combattre. Combattons, bien-aimés dans le Seigneur. Bitumba, Ezali Makamuyako, Sakana Nangote, bien-aimés dans le Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais la puissance est de notre côté. Ceux qui ont des Olympiques, Wanande Munguna a gagné yona pesa qui la fois dernière exemple tala ba rende ne bazali ko ya poete e ba boto la mboka ne konanga soki bo telemite soki ba congolais ba telemite ba bondite ba ko boto la mabele bien maintenant le Seigneur mais bazana minduke bazana nyonso mais il faut ko telema ko bunda telema na prière bunda pona banana yo bunda pona santé na yo bunda pona libala na yo bunda pona famille na yo bunda pona ministère bunda pona musal na faut terminer encore une petite parenthèse. Tozo mona kaka basana ensemble bazo koya tozo seka les ali faute ya bandimi po te to bonde la kate pona bakambi na biso nikonanga e bangonde batukutu basakana komba kutu ya koleka ke no bango bazo la sabatu nzela nzambe ndenge nini il faut que batu ba umela kaka na mulili
yango bobondela pona nga ndenge apôtre Paul abanda koloba na bandimi ke priez pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, priez pour ces ministères, combattons les bitumba. Le combat spirituel est réel, le combat spirituel est une réalité, mais na bitumba nyonso na obande ko bazo bundisa biso, na bitumba nyonso na monde des ténèbres les bundisa biso, c'est nous, la force, la puissance est de notre côté, nous sommes plus que vainqueurs. Yango de bien-aimé dans le Seigneur, exhortation, il y a beaucoup à l'élo, et t'es tout bunda, bien-aimé dans le Seigneur, tellement, même si tout va bien, Zala toujours combattant, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a peu, collègue, sa vie, sous dengue, Némi, n'entend, na bango, babanda, kosala, dengue, bien-aimé dans le Seigneur, alors que to bandaki, tozo construire, mais armes na lipeka, na koya pe na matewana, Jesus soupete, to ebake no, to bandako tambula, ozo tambula muki, magambo zo tambula bien te, oza combattant, et zo tambula bien, oza combattant, et bien aimé dans le Seigneur, ce que ça le bon côté, mon gars vandelio, c'est que pour na libala na yo, pour na mukanda na yo, Seigneur obunda, na ba prière, na jeûne, bien aimé dans le Seigneur, na kolukape appui, basal dans zamba appui, ningam susu, et de konanga sunganga na prière, sunganga na prière, t'as le sujet, on a bondeli temps au moulay, papa pasteur, bondeli pona sunganga et papa, na bondeli pona likamba libal, et zo simba kakate, makama mukanda 12 ans yango, et zo simba te papa, sunganga, bien aimé dans le Seigneur, il faut changer ma prière, on a un combat, au combattre, au keipe, ma prière, ma casse sous, il y a supplication, au côté de la prière, il y a supplication, papa nangai, papa t'as la passe nanga, t'as la maladie, t'as la nakomi, kobela leto, kobela lobby, papa t'as la libala nangai, ngai na lingi na nutozala, mais libala nangai lingi panzana, t'as la mos nanga ndinga komi, t'as la mbala nangai ndinga komi, moto yebi sujet na yo, au côté de la prière, il y a supplication, parce que la Bible nous dit que tout ça là-bas prière nyonso, tout ça kana minute mingité, na pourquoi boye bien aimé dans le Seigneur, na pourquoi les autres côté tenir était, mais dans toutes ces choses là, d'abord avant d'être dans toutes ces choses, vous allez le coller ma brebis, pour na Satan, vous allez le coller ma brebis, car pour na combat yesu to lati ndikolanga. Pona kombo makamususu oyo musantu na nzambe mwana nzambe oyo banga kanzam makamususu ozali ko vivre wana ezali kanga pona tina kombo ya Yesu wana ulatinga na zolo belate pour wana bato oba vandi na masumu yo mutu o vandi na masumu changer bien aimé même pona basantu makambo ebele o tozali ko vivre ezali ke poete to me makombo ya Yesu yango ndi poko alelo bien aimé mais na nyonso wana bazo bundisa wana nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de victoire sans combat. Victoire aux gens qui ont combattu combat, yangonde combat ya au côté ba prière ya tongo côté ya mo au tanga biblique au luka que non vous allez toujours en forme spirituellement au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tout comme si Nzambe pour la maloba oteoki n'a pourquoi aller le bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour la parole qui n'a pourquoi alléluia. Alléluia. Que ta parole habite en moi abondamment. Que ta parole habite en moi dans toute sa richesse. Que ta parole habite en moi dans toute sa gloire, dans toute sa révélation. Alléluia. Et bien aimé, ton le Seigneur te va dire que sans tout l'ensemble, à coquille s'abisso spirituellement. Papa, nazala malembaté sur le plan spirituel. Papa, télémisangaï, papa, activer le vent. Il y a réveil katnangai papa et nazala l'esprit yakola muka esprit nangai et là la terre toi qui fais de tes serviteurs deux flammes de feu papa salangai flamme de feu na pourquoi lelo na vie nangai papa alléluia nzambe tata et Seigneur nazala lokola et nemina na bana Israël babanda ki bazotonga me balati arme pour la kola sake ya ozobonde la vie na yo ozokende na vie mais en même temps na arme qui oyo sakani obeti alléluia bien aimé dans le Seigneur bondela
papa molimo santu na nzambe telemisa ngai papa exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille na ngai moko na okoka te papa telemisa ngai na bitumba ya molimo. Alléluia. Nalemba te mpona bana na nga, nalemba te mpona mobali na nga, nalemba te mpona mwasi na nga, nalemba te mpona famille na nga, nalemba te mpona église na nga, nalemba te mpona mokambi na nga. Alléluia. Tozobondela na pokwa elo molimo santu na nzambe pelisa moto na kati ya groupe oyo, na kati ya ministère oyo. Papa allume le feu Seigneur, que ton feu nous embrase Seigneur notre Dieu. Alléluia. Papa moto ya prière papa epela kati na lisanga oyo nzambe na bikama moto nandaku na moko ya bana na nyonso da opesenga na kanga ava touche bango lamusa bango na bana na biso bapela moto. Alléluia. Nzambe na pelisi moto na kati na ndako na nga, apelisi moto na kati na ministère au nom puissant de Jésus. Alléluia. Moto dans Nzambe, moto dans Nzambe, moto dans Nzambe. Alléluia. Bien-aimé ton le Seigneur, toti kotanga ete, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que toko banda ko bonde le te na pokwa le loko tatu le longa, elonga, nzamolongi, e ya butu, e ya moi, banda ko tatu le longa. Bien-aimé ton le Seigneur, non seulement na mbula oyo, mais na vida yo mobimba, na bana na yo, na libota na yo, hapa mungu na longa ngaite, hapa malade longa ngaite, na zamolongi. Est-ce que toko koloba na pokwa le loke na zamolongi, hey na zamolongi, mobali na zamolongi, mwasi na zamolongi, bana na bazalongi. Alléluia papa, famille na bazalongi. Oh bondela, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? Bondela, toujours bondela, bien-aimé, toujours bondela. Alléluia. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes dans Zamolongi, dans 2024, dans 2025, dans reste ya vie na ngai et na sena mokido, na Zamolongi, toujours là. C'est la Bible qui nous le dit. Alléluia. La Bible nous dit que malgré que bitumba ezali, malgré que passe ezali, mais biso de ballon, il faut de tout déclarer kango. Alléluia. Na ministère oh papa, et na zamolongi, toza balongi. Alléluia. Na ba prière nyonso tozali kosala pokwa nyonso toza balongi ya tongo toza balongi na ba veiller toza balongi na ba programme nyonso. Alléluia. Toza balongi bondela déclarer la victoire na kuna na likolo abimisa bitumba balongaki ye pona tina na makila yango ne tozo tombola la victoire ezali kati na makila Yesu. Victoire elonga na pongi, elonga na bandoto, elonga na santé, elonga na finance, elonga tatule elonga nanda kuna yoana tatule elonga. Bien-aimé dans le Seigneur, tatula elonga, elonga na butu, elonga na moi, elonga na musala, elonga na ba circonstance nyonso, elonga na nzela na kelasi na bana na ngai papa, nguna elonga bana na ngai te na nzela kelasi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur? On a côté les longues toyo qui amuna maloba na nzambe na nyonso ana bisonde balongi na zamolongi maladie kolonga ngaite papa, que l'ennemi ne dise pas qu'il m'a vaincu. Non, mungu na longa ngaite papa, abate le bisanga Seigneur notre Dieu. Remplis-moi cher Saint-Esprit, remplis-moi tout bisanga nanguya na makasi ya molimo jusqu'au débordement Seigneur. Molimo santu nzambe la tsanga makasi ya molimo. Alléluia papa, la tsanga bibunde nyonso ya molimo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tatule longa na pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Na balabala wana tatule longa, na ville wana tatule longa, na quartier wana tatule longa. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là? Alléluia. Na bâtiment na bino wana, na immeuble na bino wana tatule longa, na ndako wana tatule longa, elonga na ndako papa, elonga na balabala o, elonga na musala nanga, elonga na kilasi bisika bana nga batangaka, elonga na bandako nyonso bana nga bazali kovanda, elonga tatule elonga au nom puissant de Jésus. Yangonde toeli na pourquoi les lords. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la faute de temps tozobele la moto na nzambe ete evanda kozikisa evre nyonso ya diable au nom puissant de Jésus.
est écrit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Œuvre non sur le diable na détruire moto nzambe consume yango na bomo na ngai na ndako na ngai ti na nzoto na ngai papa soki bilembo ya monde ya ténèbres ezali kati na makila na ngai na nzoto na ngai eyamba moto au nom puissant de Jésus. Et nous mettons le Seigneur, sa parole aussi est comme un marteau qui brise le roc. Yango tozali kozwa marteau ya nzambe tozobuka misala nyonso ya mabe au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, to briser misala nyonso ya monde ya ténèbres na kombo na Yesu Christ. Bien aimé dans le Seigneur pour la faute ya temps yango de tozali kotika butu na biso na maboko na nzambe papa butu oyo na maboko la yo papa bandoto mabe mosika na biso sécurise nos demeures makila na yo et couvrir biso papa na butu la lelo tola la tête ko la papa gano na profond sommeil na biso papa kita le bela biso papa au monisa biso munene na yo au nom puissant de Jésus Christ, au nom puissant de Jésus, gloire na yo papa et au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, te vivre gloire na yo papa, butu oyo sécuriser moko na moko mpanga na porte ya moko na moko odonso akomeka mpanga na yo za la sans pitié contre bayini na biso au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia papa. Alléluia, Seigneur, érige un mur d'or infranchissable. Munguna akoki ko franchir te Seigneur pour atteindre biso au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Toujours merci pour la grâce à accordée. Na culture pourquoi les lots. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Merci, Seigneur, pour te jalin Zambé. Alléluia, papa. Merci, papa. Alléluia, Zambé, tata. Au nom de Jésus. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et pour la vie et pour la piété, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pourquoi alléluia? Alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise ce soir. Alléluia. Na bapasi na yoana. Ko la visiter yona pourquoi oyo. Apa batela la libota oyo batela biso papa butu oyo za la butu ya kimia. Oh Seigneur to bondeli na pourquoi alléluia zaki ya kobela papa assis sa prière oyo tena na maladie. Loboko na yebiki sa ye. Oyo nyonso za la kilié na pourquoi alléluia papa mbato na yo et briser ba lien ba chaîne nyonso au nom de Jésus. Pesa kimia na ndako moko la moko kat na biso. Papa pesa solution ba problème na biso au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia papa. Alléluia. Que les yeux de l'Éternel te localisent. Alléluia. Zamba sungayo. Zamba pese solution. Zamba pese ma botan. Zamba pese libala. Zamba pese kimia. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, il est là. Il est avec nous. Il est le roi des rois. Le Seigneur de Seigneur. Oh non, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Oh non, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, Nzambe oyo amona yo yakaka pourquoi nyonso était avant ya kokende kolala to bonde la ba prière ya boyko bonde la ngote na mbetu ya kolala na bolembu mais tellement était to bonde la yango nde to si mais kozala na lombango te bien-aimé 2 à 3 minutes pour na ba communiquer na biso ndeko na ngai ya liboso talana vidéo na yo ozomona na sewana ezali na place va commis rejoindre au côté ministère ezana posa ya ba partenaire volontaire kota soko cliquer le couleur rejoindre wana oromona kuna 3 groupes ezali au premier groupe monique par mois ezali par mois 3 euros na yo 7 euros na yo bien 10 euros na yo et kobanda ko sunga musala na nzambe mettons aux pesa landisa maloba na ozo pesa tendenge tokena na église oke obaki na yoka boy non landisa liloba ke nini okolinga nzambe asa pona yo pona bana na yo pona venir na yo pona ni yango dekolanga
yango kaka na se wana ya video na yo ozomona eza bato moko batelemi wana na ba t-shirt wana ezali boutique na biso ya ministère yango tokomi makambo ebele tokomi Jésus t'aime, Dieu est ma force et soki okoti kuna na kati okomona pe nakomi susu mpona ntina ya Congo mpona kosoutenir Congo ke stop na ndenge bozoboma bato kuna ete mosusu ke je suis RDC yango nde somba atako ke ezali na gu na yo te somba kaka mpona kosoutenir ministère boutique wana ezali ya ministère à part ba t-shirt eza na ba accessoires mosusu eza ebele basak odo ezali bakopo ezali ou bien soki oza bato oyo balingaka ke to personnalise yango na kombo na yo kombo bien oza na logo moko boye olingi ete tosala yo ou bien bato ya ba t-shirt ya ba fête ya ba mariage soki ke boza na posa ezali boutique ya ministère ozwi contact na biso tokosalela yo mais somba ta eloko moko mpona kosoutenir ministère soki okoti kuna ezali baboutique lokola baboutique nyonso ezali en ligne lokola baamazon lokola baboutique nyonso yo moko kaka osombi na yo bakoya kotikela yo ti na ndako eza ya biso mpe mpona kosoutenir mosala nzambe etala na chat na yo place tosalaka bacommentaire en direct wana kasi symbole moko ya dollar ezali soki oklike likolo nango okomona bakomi ke esomba boye oklike lisusu mbala mibale sikoyo bakotandela yo ezobanda na ba 2 euros 5 euros mais mpona oyo okokopesa offrande na yo en direct ndenge toza boye ou bien soutien na yo ou bien nyonso olingi action de grâce na yo okoki kopesa à travers nzela wana à part wana na description okokuta bacoordonnées bancaire toza na compte bancaire ezali tozali mpe na compte ya PayPal ezali à part wana bien aimé baprogramme na biso ezali comme d'habitude pokwa nyonso ndenge toza boye toza na kitu oyo avant ya kokende kolala zala disciple yaka tocombattre ensemble tongo mpe kobanda lundi ti vendredi wana nde tozalaka na 6 heures baheure nyonso nazopesa ezali ya Paris mpe ya Bruxelles mais na samedi na dimanche wana nde tosanganaka na 5h30 et na mokolo nyonso ya poste donc samedi nyonso nangonga 18h toza na plus ou moins 20 minutes mpona kointercéder mpona ntina ya Congo dimanche nyonso mpe na 18h tozali na baenseignement biblique ndeko na nga yango soki nano sabone te sabone na yo mpona kosoutenir mosala oyo ndeko na nga puis bopartage na bato mosusu bozala actif bozala bainactif te nzambe alingi bainactif te zala ntango ozali koya eloko ya liboso olaike nano obien bokoma koya te ke ovandi na yo kaka bongo wana nzambe akosepela na yo ata moke te ndeko na nga bozala actif yango nde ndeko na nga tant tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo alobi dans une autre prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur. Butu malamu na mutu nyonso. Amen, 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 amen.